Vous informer, c'est mon souci majeur, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Merci beaucoup d'être connecté. Mission Nabino 100% news et analyse. Toya Kana toujours informé Bino na temps réel. Merci beaucoup de la confiance au Bobo Pesabiso. On a nous à s'abonner. N'hésite pas surtout de les faire. Hein? Et vous aurez 10 secondes, je peux dire. Likez, commentez. Et zo Pesabiso lisoso. Courage. Yako sale la bino musala. Merci beaucoup. Kakande bomoni la titre wana. Ma vérité sur Liwa et Sarah Kankou Otikoti Kabiso en tout cas nazoti la bino audio boyoka yemoko mama ya Kajou camarade ya Sarah abengaki maman international pour dire toute la vérité concernant la relation de Sarah paix à son âme et de sa copine. Voilà, bon la nanon tina souka et puis to zonga to commenter na bino et puis bref surtout na ba onyo so ba fêter lelo. Et puis bref nabino mes condoléances na ba onyo so baza éprouvé ba bungisi ba être cher na bango we are together awangai Bibiche Mbombo na linga toujours kozala together nabino et courage na ba baza na ba stress ba problème bonne guérison na ba baza na maladie. J'espère que nangolo nzambe ekosimba. Suivez d'abord ça et on se retrouve tout juste après pour te commenter. Bisous, à plus. Ya Sarah a kotika biso mwana biso naye koloba makambo Sarah parce que ndenge makambo oyo ekomi kokende naase sur silence ya famille ya Kajou tellement bafandi calme bazolobela kote me makambo ezokende mabe nasololaki na boye apermettre ngai naleka na mission na yo naye koloba makambo ok. Par rapport à Liwa, il y a Sarah. N'engagez Sarah à Koufi. Ok. Madame, Sarah, en tant que camarade, il y a Kajou. Balia Kanaye, on est la Kanaye, Batango la Kanaye. Ça fait 2 années. Baye Banindengeni. Papa, il y a Sarah. Là, papa Bokimo, il y a Kajou. Baza ba camarade. Baza ba diamant fer. Yango zomona ki camarade wana ezati ndenge Sarah atiki biso akei. Donc et comme famille, les gens qui camarades étaient, on est comme famille. Sarah azalaki na ba projet na ye. Yokata libomo. Aebisaki demi-sœur na ye. La mise na présence ya ba camarade na ye. Kenga ifona kende l'hôpital balongolanga bagrève na libumu nanga sœur na ye ebisa lobi o mpona nini ozolongo mpe kokata libumu na biso mabumu oyo mabumu na biso place ezalaka kovimba awa eza mabumu na biso ya famille bakamane balobi o yo boti te yo kuta oza na te ya kitoko opo ozolingo mpe kosala opération alobi yo te na yo kitino abenga mobali na ye ayebisa mobali na ye nazolinga nakende hopital nakende kosala opération na libumu na nga balongolaka bagrève mobali na ye apekisaki Sarah ayebisi Sarah okende kosala baopération wana te Sarah ayebisi nini okende yoki mais nakokende nakotala na médecin bakata ngai baopéra nga mbuma oyo ezalaka na nsima litoi na nga akosaki mobali na ye mais tellement Sarah azalaki déterminée na opération na ye lundi azwa déjà rendez-vous na médecin na ye nani Fatouma azwa rendez-vous toza na Fatouma apesa mbongo epa Fatouma ayebanaki na Fatouma wapi ayebanaki na Fatouma na Instagram Fatouma bibliaka bavideo na ye bani batebele bazwaka banani bakontaka ya Fatouma na Instagram nde bakende kosala baopération na bango oyo wana Sarah azwaki bacoordonné ya Fatouma na Instagram après lundi bazalaki na rendez-vous na ye epai ya médecin epai ya Fatouma abima tongo ayebisi bakamaradi na ye na telefone abengi bango
kozwa ngai après opération na ngai parce que naoza na force ozonga na ndako te camarade nalobi oke problème te nakoya kozwa yo ekomi bamidi aleki na na supermarché na ville wana mpo ake kokomba bacreme na ye na bamafuta na ye makabi aza kosalela dame na ye bavideo ya surveillance ezali namoni mpe bato bapibili yango ezali ete bato nyonso basali bankete na bango batala sara ndeni famille akaju basali famille ya sara mpe basali bankete na bango bafamille ya bana no nyonso bakangi baza na kati kosala bankete batala parcours ya sara alekaki ndenge nini azalaki na nani azalaki ye moko azali na bakamarade na midi sara ake kosomba bacreme na ye azalaki ye moko bavideo ezali ezosirkile azolakisa libumu na fi oyo akei azolakisa libumu alati robe ya mauve botuna famille ya sara akufi na robe nini ere bakende kotala kora bayebisi baoke sara akufi ere bakotaki azalaki na elamba nini azalaki na robe ya mauve ya future sara ere alongwe wana azokisa fi wana na kei parce que na bavideo wana bazoexplike na baere sara azalaki wana azalaki ye moko makambo nyonso na bavideo wana place saraki esomba mafuta bazoexplike sara ere ayebisi mpe na lobi nde naza boye naza na rendez-vous na médecin mpo nakende naokende kokatisa likolo nde basola ye na fi wana na nde sara longo wana ye moko sa camarade aketi na hôpital ere ake na kabine ya médecin wana ere komi tour na ye mpo akota ba 14h abengi camarade na ye oyo akimi abengi na Jonathan abengi na Christian abengi na Kaju azalaki na tante parce que azalaki na mwana azalaki na garde ya mwana pake kezwa mwana ye na crèche na Gombe ayebisi bango nakoya kokobino pourquoi Kaju alobaki na bayoza bino parce que Kaju aza na jeep na ye aroula na jeep na ye sara azalaki na voiture azalaki na keti na ye ya pembe natekaki yango depuis janvier mais sara mpo abima akende bastaff na ye babiloko na ye azalaki kobima oke kozwa jeep ya Kaju mpo akende yango bastaff na ye eza teke oyo nde bato bazolobake o sara bakamarade bazalaki kodépendre na ye azalaki bien bakamarade nde bazoi eloko te na kati na bango nyonso wana bango misato bafia na baa bafemme marie na oya na nsima sara akei oyebisi bakamaradi na ye keboya kozwa ngai ewani ekomi ba 14h kala te nazokota na sale top soki nde naokota boye boya kozwa ngai après opération na ngai Kaju azalaki na tante ya kobima ere wana akende kozwa ye arépondre bango lobi nga naza na tante fo nakende kozwa mwana na crèche naza na garde ya mwana naya na ye na ndako mwana alia nazela papa na ye ti ere akozonga mobali nakende mosala soki ti ere papa na ye akozonga atikala na mwana bonga na obima naoyo rejoindre bino na hôpital na yo kozwa bino mais ti bakomaki ba 18h wana ere hôpital ekangamaka Kaju azoya te mobali ne azoya te ezaka lokwa nzambe mutakangaki mobali na ye quelque part mobali azoya te Kaju mpe na mwana na ndako moya tika mwana na ndako eza te fo azela présence ya mobali na ye mobali atikala na mwana mpo ye abima akende korejoindre camarade na ye place azalaki azwa bango na voiture na ye aya ezaka lokwa nzambe mobali mpe afandi ka place azalaki ekomi ba 18h ere bakangaka na hôpital moto azalaki oyo mwasi akimi na Christian
kotika Sarah ezaki nani? Bakendaki kotika Sarah te, bakendaki nde kozwa Sarah. Sarah bengaki bango. Te, ntango bazwi l'hôpital obi docteur aloué taxi, apo bamemi Sarah epai ya na ye. Non, bamemaki na ndako, bamemaki Sarah epai na ye place afutela. Place Sarah futelaka. Ndako na ye, oui. Ok. Na bomba. Sarah bana na bamemi ye na ndako na ye na bomba. Bakomi kuna 2 heures de temps, omona Sarah azofongola miso te, mais azopima. Babengi mama Lupango. Balobi Sarah akenda osala opération. Abengaki biso tokende kozwi parce que hôpital wana bagardaka bamaladi te ekangamaki so hôpital te clinique soki clinique bacentre na bango bamédecin sasa bafongola nde sikoyo kuna bagarda bamaladi te tokende kozwa ye moko akozala na force ya ozonga ndako te me biso tokende mpo tosunga ye na ndenge toya na ye ndako nde tokende kozwa ye me banda tozongaki ye toke médecin esi biso ki aza so anesthésie akolamuka nde tozwaki ye toye na ye me banda toyaki changement eza te mama mpango alobi ndeni bofandi boye toluka hôpital ya pembeni tokende sa abimaki awa bien aye kozonga boye vraimen banda eyaki azolamuka te azofongola misu te toluka hôpital ya pembeni nde bakendaki na clinique des anges batala hôpital ya pembeni bamoniki ye clinique des anges bake na Sarah kuna na voiture bakomi nanu na ndako avant bakende na clinique des anges camarade na bango nani Jonathan aye korejoindre bango epai ya Sarah bakomi Jonathan Christiana oyo ya mwasi Jonathan aza na voiture nde bazwi Sarah batie na voiture ya Jonathan na mama Lupango na bakamaradi bango misato na balocataire mosusu bakie na ye na clinique des anges kuna balobi eza kana biso te baobima nde oyo ya mwasi kamarade na bango wana mwasi mosusu abengi Kaju wana Kaju na ndako ba 20 heures déjà Kaju na ndako abengi Sarah aza bien te tokende ye lopito ye na awa azolamuka kaka te na ndako nde sikoyo mama Lupango alobi toluka hôpital ya pembeni tokende nde tokendaki na clinique des anges balobi ta na bango te na miti oyo tozobima na clinique tozokende na cinquantenaire yesi bango ke nga peti sikoyo mobali na akomi nanu te soki akomi nazoya kolanda bino mobali akaju aye kokoma 22 heures na ndako akomi 22 heures Kaju a expliqué ye parce que ayebisaka très bien aza camarade ya Kaju azalaka na bango tout le temps alobi kende me kobima na motuka te zwa taxi ye azwi moto abimi azwi moto avant zwa moto abengi famille ya Sarah alobi bauti kobenganga awa Sarah aza bien te aza na clinique aza na nani na cinquantenaire bamemi batransfere na cinquantenaire yazwi moto ake kokuta bandeko ya Sarah na bakamaradi wana misato na ye bakomi 4 wana ezalaki 22h30 alongwe pane 22h akomi na clinique na cinquantenaire na 22h30 mama Sarah azalaki wana papa Sarah azalaki wana bandeko ya Sarah bazalaki wana médecin azoya boye 30 minutes azoya koannonce bango ke Sarah aza te Sarah si akufaki bango nyonso bazalaki wana babandi kolela oyo ya mwasi oyo bakende kozwa ye na l'hôpital na clinique ye baza mama aza mama ya bana misato bakomi kolela ngo basisi kolela alobi te nazonga nano natikaki bana bango moko nde akendaki bango banyonso batikali wana Yasika Cave-Cœur solution ya lobi motu moko koningana te fo toyeba yo sito yo oza camarade na ye Kaju fo toyeba Sarah akufeli nini yesi bango lobi problème eza te Sarah aza camarade na nga me nga lelo natikali komona Sarah te naomona ka Sarah nde bino mpe boye komona ye pembe nde nga mpe naomona Sarah ye pembe natikali kokutana na Sarah te me abengi nga naza na batene na ye ye mpe aza na batene na nga toza na baconversation me natikali komonana na ye te namoni ka Sarah ebembe ndenge alali oyo te moto akobouge te alobi problème te Sarah aza camarade na nga il s'agit
chargé ya banquête na ondima bazwanga basala banquête bayeba vérité mais naza innocent batuni médecin ya cinquantenaire place bakendaki na Sara balobi bato oyo bana bayaki na banani bayaki na Sara awa médecin atémoigné balobi omona ye mwana mwasi oyo Kaju ote moto amemaki ye awa eza baoyo mibale ya mibali na moko ya mwasi alataki noir blanc me ye te ye azalaki te batali na bakamera azalaki te parmi bato bamemaki ete na cinquantenaire wana ye azalaki te mais ndenge esemaki ke banquête ye aza pire camarade na ye bazwaki ye bakie na bango basali banquête na bango batali Sara ndenge atambolaki lendi wana akendaki wapi akotaki wapi na ville wana partout bakamera bachachacha benje wana basala batonga bamaison na bango bacha bakamera partout ye azalaki na 15h30 nekola mwana Sara azalaki na rendez-vous na ye déjà ba 13h azalaki na hôpital eloko ebikisi Kaju parce que na ba 15h30 azalaki nekola mwana na ye na Gombe na crèche avant kota eza na bakamera na porte bazo bafoto ya baparent ozoya moto nyonso koya obiaka nani nunu bazo bafoto ya bato bao bayaka orécupere bana avant kota na porte osoni kamera ezwa yo batali elongi na yo bafongoli yo porte eloko ebikisi eza bakamera ekola mwana na ye yango balibere ye aza innocent ezalaki nini 15h30 wana deja Sara kuna baopere ye aza deja na salle d'or aza deja na salle opération kaja na nekola mwana na ye yaki kokuta babengi ye akie 51 na 22h akomi na 22h30 azali na mwana ye sikoyo pourquoi aza coupable ndenge nini na makambo wana bakamaradi wana nyonso meme bana wana oyo mosusu ye kaja balibere ye batali Jonathan oyo ayaki na ndako ayaki kokuta bango na ndako batémoigne ke Jonathan ayaki na ndako na hôpital place bawutaki place opération Jonathan azalaki te balibere na Jonathan mpo baza bainnocente bawana mibale mpe baza na bango bainnocente parce que bango nde bakendeki kozwa ye yango ozomona mpo basamba baloba me moto bakoki kolandela na miniti oyo eza docteur nani Fatuma oyo abomi Sara docteur Fatuma aza tranquille aza kimia azolia azomela moto azolobela ye te moto azopiblie foto na ye te botya bafoto na ye partout mpo basala barecherche na ye bakanga mwasi wana bobengo aza tranquille mais bainnocente bao bake mpo bakelu secours ya Sara bango nde babimi bavictime solution ya baminiature bazotya foto ya mwana wana na mobali na ye oyo aza innocent ayebi ata makambo te mama na ye papa na ye fami na ye mobimba bakomi kolobela bango lokwa baza basasin mwana wana azalaki na eloko te oyo akokonfie Kaju epa Sara eloko te fami ya Sara baza au courant bayebi très bien mwana wana Kaju asunga bango aza na eloko te oyo akonfie Sara ke koboma Sara aza na eloko te moto bakolanda na miniti oyo eza docteur eza médecin wana Fatuma médecin afandi kimia bainnocent nde baye kokota na makambo bango nde babimi bavictime bainnocent nde bakomi basasin bakomi bakabakaba bakomi banini jaloux ya Sara parce que Sara azalaki na mbongo bakamarade nde bazali na eloko te moto azawasala bakamarade makambo ebele mama ya Kaju asambela Nzambe asambelaka eloko ye alobi bakoleka balingi Sara aza mwana na bango bayebaki Sara eza lisusu kikamaradi te ya bango ekomaki famille balingi Sara akundama apres bakoleka mwana bango akoloba parce que mwana bango aza mal réputé mwana bango akoleka akoloba mwana bango akoleka akoloba na réseaux sociaux akotémoigner mais mama na bango alobi
Ok. Sarah Mabengo, vérité faut ebima na likambo oyo. Sarah akokende bongo te. Sarah akokende bongo te, vérité faut ebima na liwana ye. Vérité ebima, biso mpe toapena baquestion opposé yo. Po vérité faut ebima. Po biso nyonso toana besoin ya vérité. Je pense que avant tout ça l'émission tout solo est déjà na yo. Vérité il faut ebima. Po je pense qu'avant tout ça l'émission boye tout solo qui et puis un moment ekata to kataki po to yo ça l'émission. Pendant que to kataki ngai na bengi la famille ba Sarah. Na ebisi bango famille ba Kaju e uto benganga. Balobi version bino bo circuler na internet eza faux. Babi nanga mamu yeba ke mama nyonso aobenda kaka couverture nanga mwana na ye. Babi nanga boy. Pourquoi Kaju ba corrompre général Kabea o ya les gens pires. Babi na tuna bino Kaju aïe bino pourquoi camarade ya Magloire alinga ko beta Kaju na hôpital. Balobi suna tuna bino boye. Pourquoi mobali ya Kaju akendaki na les gens pires na ba 2h du matin? Est-ce que soki Kaju azaki innocent balinga ba libéré na 2h du matin? Balobi Kaju atikala koyebisa Magloire ata mokolo moko teke aokata libumu e Magloire apekisaki. Babi c'est faux. Magloire ayebi eloko wana te. Ayebi eloko wana te. Tant ba-annoncer baparent ya Sarah babi mutabengaki bango oyo ayebisi bango ke bayamba na hôpital babimaki na Sarah beli baopéré eza Kaju nade bango ntango bayaki na hôpital bayesi momona déjà kufi ntango babandi kotuna bayaya na bango ntango babi moto kobima aza te nde Kaju bandi kopekisa mnoko nakobima bino mwana eloko osanga te ata bokayanga na kobima mwana bino azalaki ndumba kutu baverité nyonso kobima babina Kaju a éclaircir pourquoi asalaki embrouillement wana nyonso na hôpital ngai nayebisi bango botuna nanu Magloire babida ya totunaki makambo nyonso makambo wana yayebi yango te bango balobi bango mpe baoleka ni mission po bango déjà bazalaki kosepela na présence ya Kaju te pembeni ya Sarah po Kaju adomemela Sarah sak baza kotuna ye ndeni yo camarade no oyo baza mari mais tout le temps nsima na yo komemela po basaki azala na tala ya kosokipe na foyer na ye te amesoko te o c'est mon ami mais bango mpenza personnellement baza kosepela na présence ya Kaju pembeni ya Sarah te baconfirme mpe bareitéré ke bonne amonaki Kaju moto akendaki kozwa Sarah na nde babimaki na ndenge Kaju abengi bato bake kozwa ye bazonga ne na ndako na nde makambo nyonso esali nde esalami oyo akendaki kozwa Sarah baobi eza Kaju na bapoint wana nde makambo ndenge na tuna nalinga banda korépondre na Magloire o Magloire ayebisi yo ke ayebi makambo ya okatisa libuma Sarah te omoni commentaire na ye na ministre azoloba lokuta azokusa ayebi keleki na ye akende kokatisa libuma wana ayebisaka ye omoni makambo azoloba toza bana nzambe omoni makambo azoloba soki ke ayebaki te ke Sarah aluyebisaki eke okekatisa libumu soki aza innocent ayebi te totambolaka na mokili oyo ya mituka me yaya na ye soki azalaki okora na mobali na
biso ya famille mpo nini ozolinga okende kokikatisa libumu arépondaki Sara bongo Sara alobi okena yo okena okikatisa longa esute na tiki mobali na ye okomi mobali na ye bisi mobali na ye mobali na ye bisi alobi komika te ok sava kasi nokikatisa ngoma oyo ezala na nsima litoi na ngai par contre azalaki déterminé akesalisa chirurgie na ye na ndenge akendaki kosala ngo mais pourquoi ezokoma na moto ya bakamarade ere akende kofuta mbongo na ye na hôpital bakamarade bato bafutelaki ye Sara aza na age nini aza na 25 ans aza minere te Sara aza majeure Sara aza déjà femme mariée. Merci très cher internaute, merci bandeko na ngai ba o balandi audio tina suka naza sûr bo comprendre boyoki ndenge maman oyo aza na famille ya Kajou expliqué makambo oyo eza makambo mo ya kindoki eza ya monde du ténèbre bato nyonso bakangi wana baza na bango ba innocente oui ka ndenge maman auti koloba alobi Sara aza mineur te ana 25 ans ayebi makambo abando sala ayebi saki pe mobali na ye ki akokatisa libumu mobali na ye aboyaki donc makambo nyonso wana eza makambo moko c'était déjà préparé dans le monde du ténèbre c'était déjà préparé que non akokata libumu akokufa et tout omoni il y a deux choses hein diable ce qui esprit des morts était l'ennemi bakolukaka façon moko ba atteindre moto bakolukoka okotana mutu kasoko se mutu kosala accident bakolukaka oswana na mutu soko oswani na mutu babambio eloko donc au-delà de tout ce qui s'est passé c'était déjà préparé oui nalandaki na publication ya mobali na ye alobi mobali akomaki prêt pour moi si na ye a rejoindre na poto bandeko oui charnellement toko condamné ba camarade Kajou akimaki alobaki asalaki makambo nyonso boyete mais botala pe famille na binote bwana famille ndeni famille ya Basara botala pe pour beaucoup condamner ba camarade liwe outé pas ba camarade liwe outé pas ba camarade non liwa et outé pas nzambe parce que c'est Dieu qui a décidé et puis des botala combat ni ya famille ni bozana ngo pour toko condamner ba camarade Kajou amemaki selon explication ndena yoki akendaki ye moko na hôpital ayebisaki mobali ya boyi ayebisaki grande sœur na ye alobi biso toza bato libumu siko kokatisa libumu ya nini mobali na yo alingi okana libumu ngo bandeko en plus pe na photo tozo mona je ne sais pas ce que ça ba photo akala mais comment na boye ozano déjà na taille bien mama mushashino oyo ezobomisa bato libumu minene ba obenga ngo mikolo mushashino oyo kobomisa bato bandeko oza mushashino no luka bamusu ba osala ba physique ba osala l'entraînement sala régime libumu ekokita libumu ekokita mafuta libumu wana sala régime ezala ba biloko ezala ba Instagram ezala ba YouTube comment est-ce que kokitsa libumu ba jus naturel eza wana melango kitsa libumu en plus dans nos beaux titres OK katsa libumu donc moi je vous dis c'était déjà des histoires manipulées organisé par le monde du ténèbre que oyo ndenge salami boye to kwa voir ye kaka eza biloko balinga ite mwana bango kende poto oh balinga kite mwana bango kende poto yango moni bakoti na nzela opération est-ce que ça rappelle ça qui na vie de prière oui tu peux être marié avec des enfants est-ce que ça qui na vie de prière ba jeune lolo bazobala ka moninga balinga pena bala oza bien na libala merci. Mais est-ce que tu sais ce que le diable prépare dans 2 ans, dans 6 mois, dans 15 ans? Oyebi, ça fait mal. Yango au-delà de tout, moi je peux dire, il faut qu'Akosambela. Le mariage, ce n'est pas facile, hein, je vous dis. Mariage est une facilité. Est-ce que vous avez une expérience? Non. Au moni, kofanda mikolo, on reçoit sagesse. Mais il y a aussi ma sagesse, mon sous intelligence, mon sous ko checker au looki. Au monde total rabe émission. Au fin dynamicolo, azo yebiso makamba expérience. O ba mikolo ba bete la biso concernant libala, concernant la vie. Yango ko na mitu na biso. Ce que ozo apprendre ming, ozana sagesse mutu muso ota. Mais moi no muke makamuni azo bimisa. Il y a d'autres choses, eza sagesse nzamba pesaka. Okoza na mwana muke, mais on a sagesse moko orienté bato.
orienté batata mibimba donc eza eloko mo babotama nango mariage eza passé mais avec Dieu soko tie nzambe au-delà de tout otie nzambe na makambo nyonso ekozala bien parce que moi je vous dis komba oyo ezaki ka ya mariage eza pour Sarah kende poto te tokoloba bakangi Jonathan et bo camarade boy na boy il faut vérité mo bima wana te ezaki loko moko baboyaki mwana wana akende poto na monde du ténèbre bolande la famille tokoyeba kaka eza makambo ya famille nde maman lobi vérité il faut ebima vérité ko bima diable ko manipuler ba camarade akokote la camarade o toyoka ke o bacheli poison batie poison toujours ka batie poison maman bako tia poison batie poison mais ça biloko mo c'est déjà manipulé moi je vous dis biloko moko déjà c'est déjà organisé par le monde du ténèbre donc voilà. Merci beaucoup, je vous aime bien, je suis pratiquement à la fin. Donc, il y a pour développer encore ce sujet. Merci beaucoup et bye.